ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabamana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe ba tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là, ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour il y a Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre limero wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouri, Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV, Identité, Yabundes, oh maman, Bino et la cabine, Kakaba, histoire vraie pour Essa la Bino, Bafre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali, Nengen Lobakanzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Nenge Bozelaka, Masolo et Irène Masiandoki, Ebetel Promax, et ça la vraiment bien Makasi, Yango to Ebisaka Bandeko, Nyon, Sobalanda Kabiso, partout Bozali, Bossa. Abonné na Irène Masiandoki TV parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 puis sunga yo nanga na suite ya vie parce que mokili ezala makambo ebele to bandi ko pesa merci da bandeko baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor na biso officiel Betty la patronne na moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi sur mebla 22 ndako na Verchache ezala ka Betty la patronne to pesi merci na porte-parole na biso Anastasie Vita ya papa trésor chaud na kati ya Bundese wana trobi ba bon séjour na Anastasie Vita na kati ya Kinshasa seki Kinshasa esimbi makasi yango tozo senga na mama Sylvie Mwanzaka restaurant super auberge restaurant bastar elambela biso mama Tazi Vita ekosala biso bien makasi balobi Tazi Vita imana na kati ya Kinshasa na kati ya restaurant Bellevue Kandi ezo sala kitoko makasi ba mourir na ba mourir partager s'abonner liker mama Irène Ayaka Boye to pesa merci na ya Willy Moucheni le vrai code de code mboka
code mondial ya Willy Moshene ba mama na ba papa ya Europe partout bozali na elibino sango ya kitoko basi mingi boza ya kobeba bilonge bebi biso makasi bipakola pakola eleki balobi mutaela biso solution c'est mama Cornelia Luntadi la mwana télé simwa sia tata na kati ya Bundes balobi Grasslight cosmétique bamore na bamoreze promotion ezawana ya bagami ya ndenge na ndenge yo benga mama Cornelia osomba ba huile na yo pona kolongola batache banduta katikati ya makolo mwa mwindu yaka koza solution epa ya mama Cornelia Luntadi la mwana telesi mwasi ya tata kobosa na te tango kobenga etuna esango ya boutique Reyobote kolata kitoko balobi ba sexo eza kuna ya bakombo nyonso ba sexo ya kafu mwasi olinga monzele olingozwa ba chaînette ya kitoko ba garantie ya 10 ans benga mama Cornelia ozomona baninga bazula te ba mede ya ba dollar ya ba euro ya ba croix balobi ya original ya qualité ya garantie ya 10 ans ezepa ya mama Cornelia Luntadi la konuka numero ne musika te talaka kana bisolo zolando moni logo batie ker bakomi Grasslight numero ne yango na benga na kati ya Bundes balobi bana Bundes bayebi nde musala parce que biso na man totekaka biloko ya vrai na okosa bino to eza mboka logique ba mama bozoluka mabumwe kitabino outi kobota beauté baby yo moko zo senti ke okutu kindenge tolobaka na lingala nzoto basi mwa jar balobi yaka kosomba tangawisa ba pikme yaka kozwa matungulu ya ba pikme mama nzoto zonga sembe benga biso numero ezali nde kwazaka kana kati ya Allemagne yo benga mama Irani Masiendo ki apeso numero osomba tangawisa ba pikme na matungulu ba pikme na yo pe papa mwa pikiliki mwa jar benga mama Irani numero ezali ndeko na biso mwasi azosala musalo kaka na kati ya Allemagne. Merci pour na patience, fidélité, confiance ndenge bozela mama Irani Masiendo ki na koti na bete la bino lisolo moko eza vraiment mokuse ndeko na biso na Londres mutu abengi mama Irani beta lisolo nanga tango lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga mama Irani obeta kama sola solo beta ko bergine tenga na za victime na kati ya Londres mama Irani na balaka mwasi moko to sene 19 ans toboti na ebana 4 na bana 4 toboti kaka mwana moko oya mibale mutabima bien nyonso ya misatu mama Irene bazali tolobango na lingala bolimbisa babotama bizengi na yo kaka pasi komona mama zobokola mwana oya za na malade bato boseka kabandeko bazana bana botisi nzamba lola kanisela bino lokola bino bobela kate lokola bino bokufa kate na ba famille na bino bozwa musala koseka bato babelaka nzamba zongisela bino ya mingi papa bi mama Irene na seka mi na Londres bana misatu baza bizengi so na bizengi ya bizengi oya mwasi utiko ko 14 ans aza vraiment kizengi ya makasi koleka bandeko na nyonso mama Irene to bande ko vana ndako bien que tozaki na bana misatu bazo futa biso ba mbongo ba pesa biso même na voiture awa na Londres mais tozalaka ko se comprendre te na mama ko soit na tout le temps ndako na biso ezalaka kana mipepe et ya ko salake na 2022 na yaki ko divorcer na mwasi na yeko zanda kunanga esika na za sikoyo batu balobaki mingi na tiki mwasi na bana babelaka batu balobaki ebele mama Irene menga na tika ki mwasi na bana te ngande na mwasi to bande koyoka na te ba papa na ba mama bolanda liso na bokebi na ebisaka bino to sela ka proverbe 19:20 posunga yo nanga na suite ya vie nazo meka vraiment ko expliquer lisolo na kimia parce que batu mingi bakondana ka mibali soki a divorcer na mwasi akimi po bana bazobela bana na babota makibanda bazalaki mike babela ka bango misato papa supportaki bango mais compréhension na ndako papa za na kimia te mama za na caractère moko impossible alingara pe makambo ya nzambe te maza na bana misato na Londres o babelaka mama malgré tout abelisaka bana mazaka na souci lokola ba mama mususu to babelisaka bana mama zalaka na ye manfu nzambe muta sala bango bongo siko ngana sala nini langage ya bande koloba yangwana mama za ne compréhension rien à voir na santé ya bana bolingo na bango na papa esimbaki te bakabwanaki papa komi kosala vina ye me batamokili banda ekoloba ba famille ya mwasi bazoloba mobala kimi mwasi atike na bana babelaka etu
mama Irène eloko na ye kobeta lisolo koyebisa bato bayebaka makambo ya bavi ya bato koleka bango moko basalaka effort ya koverifie. Mama Irène tozomwana mokili lelo mona moto azobeta lisolo ya moto, azobeta vi ya mama Irène Masiandoki, azobeta vi ya Betty la patronne mwasaleki mibali na mbongo, azobeta vi ya mama Bibishi ya Mwanzambi euno en direct de 001 koleka mama Bibishi ye moko kolo vi na ye. Donc moto azobeta vi ya mama Bibishi aotanga na famille ya mama Bibishi na bakombo na bango azo expliquer na ndenge bakolela mokolanda moto wana bakutanika na poto yango ezalaka nini na bato babetaka masola bato bozwa te beteli pro mars ya mama Irène Masiandoki ko moto abengi apesi lisolo na yenga nazo ko interpréter kaka lisolo tato ya Londres mais bato muso akoya akokosela ona makambo salata ko expliquer vi na yo moko mituni ba question o peka ngai na salango babambeli yo pe réputation et baby pona kilelo bato bandimaka mingi lokuta bato balingaka sous vérité te Jésus-Christ revient bientôt tant ils a vraiment mauvais papa lobi mama Irène tant to kabona moi na komi kovanda makambo komi kobimaki na kimi mwasi na jui mwasi mususu na lingi na bala mwasi po mwasi abotaka bana bizengi meti siko no na balite na zape na mwasi to alakisi na famille nanga to na lakisi na mokili ezate mama Irène nga deja kolakisa mwasi na famille nanga na lakisa mwasi na loyengite na famille mibali mingi na poto ezaka zuli kangu na tinja ke kotala ba mama akende kotala bandeko na biso mais olobaka ke o respectaka mama na bino to bandeko na o respectaka bango te po mwana mobali a respectaka famille to respectaka mama na ko tindela mama ne likangu te eza lokola zokotsa mama ne na buzoba ezaka ka parenthèse na fongoli po mibala poto bazaka ko ba mankara ba mama na bango inconscient ba ebaka ke bazo manquer ba mona ngo lokumu bozui par na bino to landa liso na bokebi abi mama Irène tango na komi kovanda bat bazo loba mama Irène nazo kipete mwasi atikali na bana amoni siko pasi ya kozanga mobali na ndako po liboso ndo ba valeur na ngate ya valeur loko muteba na kasu ebungi okoza na mwasi na ndako to mobali na ndako o trouva ngo normal boswana ka omona kaka zane mobali azane mwasi mukola kolongwa na maboko na absence na oko comprendre que na uti ko bungi seloko moko ezala ki cher mama tikali ye moko na bana komi komona siko ke absence nanga ezo peser na bana mama Irène mama komi kolela abandi koyebisa bato ke na sundoli na bana pasi wana ya kozanga nga akomi siko koluka asambela na nzela kosambela mama Irène mama komi na basusi makasi na vie mwasi nanga akomi kobela santé komi ko déranger mwasi nanga koluka balobi ko ndenge ezalaka bango moko na famille bake ko découvrir makambo mama Irène Londres bana babota makabizengi mingi yaya ezape Londres kakate ezape état d'âme ya ba famille ezape vinini o moto atamboli nango mama Irène na ko apprendre mwasi na bandi ko ebisa ba pasteur ki ya lala kate na butu alotaka bandoto ya mabe ake kotubela mama Irène nzoka tanyo sona passé na bande kovanda na assassin to bengi na mwana mwasi assassin mwasi assassine ya basi mingi na poto zo mona tie kabelo alataka talon azana assasine assassin ya mwasi assassine assassin assassina moto ya mwasi siko assassine boko mango papa nde kovanda na assassine na ndako nzoka mwasi nanga aboma camarade na ye na ngola na zemi ya 4 mois mama Irène famille na ye eyebi ke mwana na bango aboma mutu na ngola na zemi ya 4 mois mama Irène babomba mutokobeta lisolo azate mwasi nanga amonaka mwana mwasi wana oya boma mwasi nanga monaka ba mystique bana nanga nde baganga agitation mwasi nanga mitunaka eza pa bomaka moto to nini nzoka makambo ekenda kobimaki famille wana elakela mwasi nanga pesalaka bikila kila boyoka lisolo mwasi nanga na ngola bomaka mwana mwasi wana ndenge nini bawelaka pare mbongo baza ba camarade bazalaki ba pire makambo ya bambongo na bango bazali koputana kuna nde ya kobimaki mwasi nanga atielaka mwana mwasi wana poison na ngola azalaka na zemi mwana mwasi wana akufa mwasi nanga akima akendaka Brésil
Brésil aluka nzela ti akoma poto France aseretrouva na Londres. Mama Irene basi tokutana bango na poto na mibala poto toyebe esika bakolela te tobala bandoki nzoka makambo ebima na fami na bango bayebisaka mwasi nanga abota bana asimba bango mokili tala na fami ya mwana mwasi ya bomaka wana. Mama Irene ba victime de bana nga babota makabizengi nga naza nanga innocent. Mama Irene tala mokili yango mwasi nanga zaki mvute abelisaka bana mazane compréhension to sambela ninga ko sambela te na moment eko sambela komi trop tard tant ba ke ko découvrir makambo na matoi na ngezo bima sika mais na famille mwasi na ngeza sika te eza makambo déjà bango bayeba menanya ko yebisanga nde kwa mutazande kwa mutu. Mama Irene tala mibali mingi bavi na biso zobeba na poto pona basi otokutama na bango na poto basi mingi na poto baza basi ya kopola bakanga bango bandoki na bakartier sika bakola kuna na banjili na bamatete na bamakala na bangaba bakanga bango ndoki nani akoyebisa ata mwana quartier na bango azobanga ne koloba po akobima songi bakoma kotalo kwa ndaka bavoisin zozika. Mama Irene makambo ebimi ndevie moko quartier na bango kongo yebisanga oui moi sina bomaka mutu na ngola ti bongo yo yebaka ngote. Mama Irene nani akoyebisa ngai pesa baninga mibali conseil ba vina biso beba cause ya basi. Mama Irene mwasi nanga boma mutu akima ngola kotaka Brésil balakela ye mabe famille wana esala bikila kila pona mwasi nanga boti bana misatu ya bakizengi. Mama Irene kaka moko mtu nzamba sala biso grâce abima malamu mais oyo abima pe bien. Mama Irene mutu eza malamu asa na problème na makolo mwana boataka mwa muki. Mama Irene tala vie nanga ndenge bébé a cause ya mwasi tala basi tokutama na bango na poto. Mama Irene ebela bambolo na vandine na eko découvrir makambo tango na bimi na kati ya ndako na ye. Mama Irene c'est vrai banda na bimi na ndako mwasi na ngai nzamba azosala nga grâce na eko zwa musala ya mwa malamu nazosala tour butu pe santé tiki kotongisanga kovanda na kati ya ndako mwasi na Mama Irene azaka na musala fixité okozwa musala na bagence 3-4 mois olongwe vie na ngi ezalaki kaka désordre bana kobela. Mama Irene to banga nzambe ndengolo baka Jésus Christ revient mwana mutazozonga yebisa ba papa nzamba azalaka ya bana basité mibali mingi soko moni vino ezo simba te na poto to na Afrique partout kota na vie ya mabondeli luka oyeba nani o partage kane vie mibali mingi na poto bazo réussir te à cause ya basi yaya kosangisa nzoto na mutu aza na malédiction na mutu aza na bilakili soko oza na Yesu te ndeko nanga ezali pasi kola pambola ba mama nyonso bozobelisa bana boza na distraction te bokota na ba vie ya prière. Maladie ya bana ekozala pe na famille ya mama tout comme ekozala pe na famille ya papa. Ndeti papa o na famille na bango baza na bana ya bizengi te toloba bongo me ya boti bango misato abande kotuna nzambe na sali mokili nini po bango misato babima boye lelo vérité ekobima après bambula papa za na pasi mazo pambola nzambe po vérité ebimi vérité ekangola kabatu landa lisolo partager s'abonner na Irene Masiendo ki TV nzamba lola pambola bino yo mutozo belisa bana mama to papa za na vie de prière tala nanu pourquoi na koyeko bota bana mibale misato kaka babela kapona sala nzambe nini tuna ba question luka nzambe ba lukaka ye Yesu Masia alobaka abongwani te azandenge moko lelo lobi pe libea na libela na komi nanga na suka na ela kabino kaka masolo ya boye pona ko édifier peuple congolais pona ko poussa biso pembe na nzambe tozana ba difficulté mingi na mokili na se na tango na biso basi pena mibali totala le passé na biso to sala kanini to senga nzambe merci azala na colère riche na bonté to banga nzambe ko Yesu Masia asala bino bolamu apambola bandeko nyonso bakolandanga akende kopambola Béatrice lo kilo ya Messi fils lo kilo na kati ya Londres nzamba lola asala couple wana bolamu nzamba lola akanisela bango akanisela copine nanga biologique Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton de longue jambe mwasa mwindu ya makolo milai ya kitoko copine nanga biologique Naomi Mwenge tokutani mbala sima soki mwana motazongi te lana lobi bisous bye bye.
Oui, comment on doit fils fashion. Ah, merci. La deuxième fois. La deuxième fois. C'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième fois. Fashion. Il y a quand même un bon de 5 navires, ma casquette à la qualité de la faute à l'homme, le passe la commission et bien ma classe. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos dans la scène, on dit non, Lucas, fils fashion. Et t'es qu'à la qualité. Là, qui sont on a vu aussi qu'il y a des robes. On a tout un petit monde à ça, qui signe, on a commenté, ah, on a eu des robes, ça peut s'adresser la vie. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez est-ce que mon cas bien accepté le bouton ma case. Ma chérie, n'a pas sur les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as rompu la bourse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gen. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de